Matondo bandeko balandi émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bokolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu bomo mesano to meseni koloba ete émission ye Bayindo bola muka yaka mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye ntondankita talantina ne songenzila mfumu kuzukia munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo bola mukatokoliki ya mwa ntango ezoi penza mwa mikolo oyo to zalaki lisusu te biso na bino na manaka ye to analizaka na manaka ye to kola musaka pe lisusu bongo conscience ya bato mosala ebendaki biso na ngambo ya mfwa paikani nesongia nzila mfumu kusukia munzala panda na ngola bankumu to pe ba chauffeur coutumier ponini te bangunza religion africaine bakendaki lisusu bongo kosangana na bandeko na biso ba machuaniste kuna tokanisi kumumalanda kuna tokanisi pe bongo ngunza masengo tokosisa kotanga bino te bozemi ke to yambe makipenza kitoko makasi koleka pe mosala esalemaki bo elongo bani kolongwa na biso makelekele tokendeki lisusu te na kinkala epaikani tokendaki kotala esika kani batiaka mbuta machwa na boloko epaikani mbuta machwa azalaki bongo kosala misala ya makasi to pe tokolobaka na ilopoto ba travaux forcés kino e ya kokumbela bango kufa na ba torture lolenge bazalaki kobeta bango ba cross arme na kati ya boloko bandeko ba machuaniste bakanisa pe kotelemisa monument ya mbuta machwa ezala elembo esika kani ba generation bikeke ye kolanda na sima bakokendaka kotala po ya kokanisaka tango yonso soko tokomi le 17 ngambo ya République démocratique ya Congo soko tokokanisa mbuta Lumumba na ngambo kuna tokokanisa bongo mbuta machwa tolobi ezalaki elembo kaseze kolakisa ete mbuta machwa po ya Felika Mobimba po ya Bayindo banso yakimpa vita po ya Bayindo banso fumu kimbango axe central lisiko ya Bayindo longengo o tolimbolaki na manaka yeleki moto yonso tango bango batelemaki moto tolongengo na Felika bato yonso na bisika bakotelemela bakozwa be moto ya fumu kimbangu pe komema bongo na biteni iye ezwami bango matondo lelo biso na bino tosepelaki lisusu to sombitini ya makanisi na maye matali bongo responsabilité ya moto to pe kozala ya moto tokolikia kolandela mwa ntango bamboka na biso ya Felika etelemi to ekangemi bongo na ba distraction politique partout na Afrique noire bilenge bazinga maboko bakozelaka président intela longwa président intela kota nde biso to bandivi ba dirigeant oyo balongwa parti oyo elongwa parti oyo ekota wana nde biso to bandi bomoi soko bilenge baze na ngambo ya opposition bakozilaka baye baze na pouvoir soko balongwi bango bakota po koma pe tango na bango ya kobanda bomoi vice versa na ngambo ya Congo Brazzaville lolenge moko na Angola na Burkina Faso na RDC na Kenya partout mais lelo biso tolingi tolobela nano responsabilité ya bilenge conscience kati ya bomo ya moko na moko biso tolobaka
tozalaki na masolo lobi eleki na ndeko moko na kotanga na ye no kombo na ye te na kotuna ye na masolo ye koya soko ya kolingana tanga ye loko aze ndeko na ngai tokobenganaka ntango iso pe minute ebele donc aze kobattre record na bandeko ya libando bakobengaka soko abengi ntango mosusu 2 heures po na masolo ye etali lobiko ya bato alobi na ngai abi me ndeko botale po nini likambo yonso bino ya kaka mondele badirigeant na biso esika bali bango moko bakoki batalaka teke saki ya loso penza na pri oyo peuple na biso bakokoka kolia te mondele aza wapi na makambo wana nini ya mondele soko lipa ezali kokita kaka grandeur mais ezali komata na pri makambo ya mondele nini na kati tobisaki bango ezali cahier de charge okoloba na ngai na badirigeant yonso oyo baze na bamboka ya baindo bango yonso baze motema moko moto ayokaka mawa ya peuple na ye te cahier de charge line bakuti ezali kopermettre bango te batala bolamu ya population baze bato baze na mitema bakanisaka mpe kosala quelque chose mais tango bakotaka na pouvoir nde sika bayaka ko comprendre que na makambo balakaka population libanda basé na incapacité ya kosala yango c'est-à-dire basé na bango kaka be ba marionnette bakotalaka sans kobakisa liloba mais lelo tolingaki plus tolobela naino bilenge bato bakolobaka jeunesse ya lelo eliki ya lobi tobandi naino ko comparer ba jeunesse yango ya loposo pembe na ya biso tango na ningaki na simba loposo pembe yango salaki na kanisa masolo ya ngana ndeko na ngai wana epai na bango ba loposo pembe était les obligatoire tango mususu suka na 15 ans classe obligatoire tina 15 ans epai na bango bato ya misala maboko to misala ya maboko ndeze ko dominer misala ya bureau moto yonso te atangaka université epai na bango moto yonso te atangaka etelo ya molai adui base akei koyekola mosala e bamboka yonso lelo tokobenga ba pays développé bamboka yonso lelo tokoloba bamboka oyo epusi misala bapusi yango na misala maboko lelo mabele lokwa France basé na isika ya malonga te basé na mabele ya malonga te ya kolona mais tala ndenge bapesaka mwa lokumu na bacultivateur na bango epai na biso eze contraire biloko oyo eze ntina biloko eze bokasi biloko eze kosala bamboka na bango existe epai na biso eze misala to biloko oyo makambo oyo eze négligé awa soko moto asalaka bilanga azwe na moins de valeur ye moto asimbi alimentation ya bato maze pauvre malheureux aze abandonné na société epai na bango botali komona mikolo eleki na France soko marche bacultivateur babimaki na batracteur na bango baparalizaki France e lisenga na bango eyokamaki na bayi bazali kokamba ekolo wana epai na biso tout le monde veut être bureaucrate tout le monde alingi azala moto ya bureau tozwaka tango 6 ans primaire 6 ans na humanité okei soko na wana toza koloba na moto ya double ta bandeli etelo te okenda kosulisa université 6 ans lisusu soko komite na licence aujourd'hui au moins 18 ans mpo ya kotanga na 18 ans wana te ozali kotanga oyebi te okosala nini soko osilisi etelo la preuve en est lelo wana République démocratique ya Congo ebele ya bato turuku ya bato batangi bitelo ya milai me basali ba cabine na coin bakomi lisusu organe ya kobebisa bato po cabine appel téléphonique ko futa te
faut atia condiment, complément. Abakisa bakisa. À côté ka zododo, à côté ka tumbako ya zolo, à côté ka cigarette, si kaloko pe cigarette bala na kanali kaya bangi a type noir. Un intellectuel. Masali bongo po nini depuis silisa qui était là a commis charge et plus grave yaka soko bazé ko tanga ezalaka lokwa mosala po ya étudiant akoya ko beta rubrique a syllabus c'est pas ya papa akoya ko beta rubrique ya TP wana misoleze ko bima pa ya ba parents pas ko sale fort ata tekaka matembele ata tekaka nguba azeko bunda mwana na ye atanga silisa kelasi po akoma moto lokola. Donc mondele a joué moi be échantillon moko oyo basilisaka kelasi ati bango likolo explication comment mwana na ngai atanga akoma lokola. Donc be échantillon wana ndeze ko attirer bateau vert ndenge tolobi lokola bateau ya bilanga baze moins important moboti ninya kolinga mwana na yake ndasala bilanga okokoma lokola nani na mboka oyo ba valoriser nani asalaka bilanga na mboka oyo ba valoriser nani asalaka cordonnerie te cordonnier ze moto ya soni aze kutu même pas na tango bala moto asalaka bilanga ze moins homme aze kutu te na tango akenda koluka loboko ya mwasi bato yonso référence ze bato bazé ko sala politique bakolobaka français bato yo bazé na ba banque bakolobaka français. Or tobosani que bakobimaka ba 7000 finalistes mais une société et une entreprise était où ekoki ko engager 7000 mais chaque année bazé ko bima lelo mosala na mboka oyo to na bamboka ya Afrika potwa mosala fo basimba ona loboko. Kulutu na biso moko tokolaka na ye na balabala akoma nesika kingandi ye wana akoma kosala eloko boye ye wana akoma kosala eloko boye ye wana nde tango mosusu akoki abenda. Donc bazoloba mosala ekoma na recommandation po jwa mosala fo ba recommander yo epai na bango tomona kawa moto alaki awa moto akotia maboko na poche soko akomi kaka na mikili ya poto ata voirie akosala échafaudage mosala ya pasi ingeta pokuna bokuti loposo pembe a valoriser misala wana kolongola mantiti eze sonite kokombola nzile eze sonite basimbaka peinture etawa na République démocratique ya Congo kuna bakoma ba peintre bayebaka mbeli maçon te kuna basimba ba mbeli maçon bakoma ba électricien mosala kuna ezene telo te baluka lisusu ba diplôme te ebele awa ba excelaka ba dwi ba diplôme ya licence kuna na mikili ya poto bakoma bato akolata ba gants misapi kemba wana boyebi mais kokamwa bato yo bauti kuna ata soko adjoi kibokonzi awa akokoka te kosala oyo ya aviva na Europe akokoka te kosala oyo ya viva na Amerika to na mikili yonso wana ya loposo pembe awa moto azwi considération moto azena ntina moto atangi ba etelo ya milai awa moto azena ntina moto unité de mesure ya mayele ezen kasa diplôme moto adjoi te azena ntina te. Et tango yonso toze ko répéter na bandeko yonso bakolanda kabiso na ba dirigeants politiques il faut to sala ka statistique il faut to sala ka statistique to bimisa ki ba étudiant autant na 2016 to bimisi autant na 2017 2018 2019 lelo na 2020 to ko bimisa autant mais na yonso to bimisi wana basali nini déjà basali nini te moto akosala analyse wana zete basé na ntango wana te etelo eze ko fonctionner bato ya misala maboko basé moins considéré bato bazangi tina mais tango ba président de la république balataka ba chaussure mais si mosala ba cordonnier
tango na bango ba ministre bakolata ka chaussure mosala ya ba cordonnier et pas na biso cordonnerie et bimi lokola eloko moko bambisa lipapa moto akotia ka crochet et esili nango ba menuisier basé esika yonso touti yango tango mosusu entre parenthèses tokoyebisaka bandeko lelo na République démocratique ya Congo secteur ya ba chauffeur eze secteur moko eze ya soni bakokelaka ba embouteillage inutile bongo ndenge bakofinganaka ba bêtise bango ba chauffeur okozala na likanisité akotala ta memi etuluku ya bato akobimisa bêtise sans gêne ingeta nayebisaka bato tango tozali kokola mwana yonso azali mayele te batindi na mécanique na bato baye kotala bino balobi mwana azali kokoketelo te botinda ye na mécanique kuna na mécanique ayekoli kokumba akoti sika wana nzila botala danger oyo lelo tokomi nango bizengi na bizengi po ezalaki moto azali moins intelligent soit disons mosala kosala eze mécanique te eloko wana eyei partout mwana moko ta koloba na parent na ye tatanga la lingi na sala menuiserie ba accordé ye lelo na bana bazali kotanga te azali na deuxième SEO option ya kosala yebi plus scientifique biochimie maths physique littéraire commercial pédagogie générale électricité mouke tant moso esili mais mokolo fandi na salle examen d'état otali item omoni ebele ya ba option o eze olobi mais po nini bakolobaka ngo na bato te agronomie ali eze na lobi na kosisa kotanga yango te na manaka oyo mais parents nini akolinga mwana na ye alobake nga na lingi na sokipaka na bambe to na ba fleur te wana te faut ça la scientifique kuno sali biochimie pour lobi ozala médecin il faut ça la littéraire pour lobi plus tard na université kenda ko la science politique au monate lobi yo pokoma mboka bato bakei bakomi esika moko bayebite nini basala badwi moto asilisa na science politique bati ministre ya pêche et élevage na bomo ina ya bokola ta sosote abokola ta kobaite mais bati ministre ya pêche et élevage par rapport à ma appartenance politique par rapport à ma coalition par rapport peuple jeunesse wana atikali na ye moko jeunesse azali ko vivre un espoir ye pas ko tanga science politique pour mona ka moto moka tanga science politique akoma ministre matalité combien de générations basala ki science politique o bakei na ba cabine bakomi koteka na banua na ba cabine na ba zododo yeze ko se référer na échantillon ya moto moko na bato bazalaki na bango na mboka bazalaki na sens ya responsabilité bilenge ya mboka nga nazalaki na mwa bamboka mwa mingi na tamboli okomona elenge amona na ino Kinshasa te atiaka manyoko na ye na se ya mabele atandi fufu na ye aluki ba commerçant motuka ndenge bimaka batangi basak babengi na Kinshasa s'informer kuna fufu ezali kotekama na combien soko 40 000 les sacs tant mo soit bimisi 50 sacs na ye ayebisi bango soko boteki 50 sacs na ngai bosombela ngeloko boye bosombela ngeloko boye boso donc bref na moko kokuta bilenge abokolaka mwasi na ye azena mwana na ye azena ndako eze équipé oyo awa bilenge oyo ya capitale bakokokata kopusana te mais moto wana tango mosusu plus tard akomi ko économiser misolo po ya Kinshasa aya kozonga mwana po awa epai na bango 18 ans moto akomi responsable déjà était l'autre baki awa na dobi et c'est obligatoire et na âge à 15 ans et pas na biso te na 30 ans moto yaka kotuna fufu epai ya baboti na ye abimaki obo fufu abotilinga mokebo endenge nini atikaki rien po yebi pena na komi na mbula soit disant ya kotika mbongo te mazalaka
entretenaka bolingo na makangu moko na mwana moko bakutanaka na bar basalaka yoso na hotel kuna ze responsable adulte ayebi kosala yango ndenge sengaka basala soko azongi na ndako moboti apesa fufu bato mosusu bauti atiki mboka atiki bilanga faut vivre mindule ya capitale faut vivre longengo ndenge basi bakolataka batai basawa ayeyi capitale bandeko bakoyamba loko yaki na mwa moteko yaki na mwa kwanga soko ya ntinga soko kine 7 jours mwa bidon mafuta mikolo wana ze penza aboni kuna na mboka eze malamu soko biloko na yo esili fufu na yo esili masango na yaki nango esili bapesi yo kombo soko brique soko nani okaka motaleki na brique yo pe ngafanya ko ningana te epo balembi yo il faut zonga moto wana komi charge ayeko zonga mwana na mboka zaki responsable na mboka zalaki responsable tongo akei bilanga na ye akati bilanga na ye kote moko azali kolona milona ya mbangu atiaka mwa pilipili mpo na mbongo ya mokolo na mokolo kote moko ntango mosusu atie banzete oyo soko safu soko avoka oyo ekolala mikolo mandimi atika biloko wana mpo ya kozonga mwana babanda kobokolo babanda kotila mibeko awa na capital bati cerveau bona kamwite po ezaleli yango ekoti pe presque te na bamboka yonso bato balukaka salaire avant sala mosala moto alingi akoma lelo lokola afali moto alingi akoma lelo lokola wera lokola jube lokola soko fere atali parcours ya fere te atali parcours ya wera te kobanda soko na dibamboma wana tokolikia na ba réseaux sociaux bokomonaka basilisi repetition balei loso ya mafuta oza komona ke awa wera jube soko nani souffrance ezegi bato bayebaki ba jube na ba ITC flash bayebi bazeko yape telo na ITC makolo bato bayebi bafali bazeko longwa bandal azeko kenda koluka borchestre tabandi na quartier latin babeti ba concert mosusu azongi makolo me bato bako copier tan wana te bato bazeko tala fali ya lelo nalata loko aye naloba loko aye natambola na motuka loko aye église eyei lisusu ndenge tolobaka église l'opium du peuple eyeli lisusu kotia volume na bomo ya bilenge dites seulement amen okomi moto mbongo mena mboka nini yo pasteur oyebi amen ekomisaka moto mbongo po nini te chaque tongo yo lobaka no kaka amen amen okoma moto mbongo yo batilaka yo mabonza pa ya bilenge wana crois seulement na Yesu okomi moto ya mbongo na bato bakumbela yo biblia loposo pembe basambelaka te po bakoma bato ya mbongo malamu bateka mandoki na felika malamu bayela biso baki superhumain bateka na felika po batonga ya bango bamboka mais soko bayebaka na biblia moto soko asambeli akoki akoma moto ya mbongo yango boze komona lelo ba problème ezali na bamabota bandeko ya mikili ya poto ebele boze kobenga ngai tango yonso tolobaka bandeko ya mikili ya poto bamindelo bazeawa bajwaka wa po bainvestir epai na bango baindie oyo bayawa basombaka lopango te batongaka eloko te oyo bazali kosala wana ezali bacontrat mpo ya bolamu na bango soko bazwi kaka misolo bazongi na bamboka na bango me bino na Europe oyo bozali kozwa kuna botiaka wapi ingeta bandeko mpe baavance baraison ndeko na biso botale nga natindaka soko biso misato lelo na mama na ngai tolobanaka te lelo nga na tata na ngai tolobanaka te nalemba ndeko ndombele kolobaka kutu biloko wana te nazene eloko te kotinda na bosa na famille wana napesi mbote nakanisi ndeko na ngai lubokolo kuna na Colmar couple bafudisoni ne mwananga baf makambo oyo ntango nazali koloba yango liboso ya etando nakanisi bino masolo yonso tokobetaka bilenge oyo bazali koyamba awa
kulutu nanga tindaki soko transit, kulutu nanga tindaki soko motuka nini. Ye lokola mesana ko jwa salaire avant sala. Ndenge kaka motuke bandi ko ya na versement ya komi patron. Toyebi bato ebele bakoya ko pesela bango versement na motuka na bar. Basi baze ko kwanza yate sika ze ko ka mokusa te. Wana baninga yonso bakomi proche. Ataze vilain bakomi ko benga e bogar. Ataze mokuse bakomi ko benga e géant. Wana po pota soko eze mobesu nzinzela ndaka. Lokola pe mokili ya pauvreté, entourage yepe fois la kisake a grand frère na mi kili atindela kinga mwa loko motuka na gérer baninga ba yeveroye akosala folie ayebita n'ignora que yaya kuna ta mosusu akombolaka yaya kuna ta mosusu mataka na échafaudage na ba risque yonso yaya kuna se priver nini na nini po atindela biso motuka masoloto te kozala nango na ndeko lubokolo ba couple mingi ya mikili ya poto eze ko kabwana kuna mwasi na mobali ba mixaka bokasi na bango mwasi azeye ko sala mobali azeye ko sala bazeye ko sangisa misolo pona survie lobita mosusu ezalaki couple ekabwanaki po mwasi atindaki quelque chose na famille to conteneur eto eloko famille ezongisi eloko te mobali abi na lobi kenda kaka avant ozonga na ndako fona zwa résultat ya bambongo wana kitaki Afrique côté mosusu couple mosusu ekabwani po mobali atindaki na famille na ye résultat zongi te mais boze ko tinda epai ya banani tolobaka wa on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée okotongeloko ya malonga te na mobanda ya mabe jeunesse yango lelo jeunesse a prié sans cesse soko awuti église ko sambela mokolo mobimba soko yeyi na poko akoka nzala fwalia polo samboyo balobelaka amen elongola nzala ezete nzala folia soko yoki nzala ifolia donc ekolia il faut sala église est formée lisusu ba paresse et formée lisusu ba fainéant ba inapte ba distrait bino na mikili ya poto boyebi loko angai église eze permanence ya bato te bato bapusi mibu église etikala ya kufungwama ngonge koki oyo ya chapelle ya koti asali losambo ngonga na ye mwa 30-40 minutes akei awe epai na biso na leta na biso leta congolais aze kotala ndenge nini ba église eze kotondana bakangeli ye bilenge eteni moko leta eze kosenga ba investisseur wana soko baye na mboka na ye bayende na zododo okei na ba pays arabe na ba pays ya barabe biloko ekolangwisaka ekosalemaka te mais tango bayawa bango moto basali ba whisky pourcentage ya alcool eyebani te cible jeunesse or soko ba détruire jeunesse basimbi motema ya futur ya mboka to ya esika bilenge baloba nini bilenge basala nini te chaque jour tolobi malamo chaque jour e banaka te weekend to weekend te bikala eze ya kotonda na mboka ya ba pauvre moto moko asombaka 10 bouteilles ya soko ya masanga nini tango bandeko bakufi na Beni ata bilenge te ba compatio na ma mais toyebi te tomona ba dirigeant africain na Charlie Hebdo bakufa soko 7 personnes ya pamba bolimbisanga na zongisaka nano makanisi ba dirigeant africain balata bilamba je suis Charlie mais biso 12 millions de morts banda 96 telelo na Beni awa tala ba massacre
bokolamuka lelo 30 mort, bolamuki lobi 18 ango mikombo sote, 18 ango eze bana popite bikekote bato. Mais bilenge wana baze kolangwa kanetons à l'aisement. Mais tout banda ko comparer jeunesse ya mikili ya poto na jeunesse na biso. Ko banda 20 30 ans, moto a préparé carrière ya bon moi. Basé na ba pilote, il y a 22 ans, 23 ans, basé na ba savant, il y a 22 ans, 23 ans, te na ba 30 ans, basé na ba architecte, ba sali biloko, il y a minene de epai na biso mbula wana moto azé mwana. 22 ans ezé l'autre côté, donc moi na 22 ans wa azé nano tango moso akokola kana bondumba. Moi si mobali. Bisika yonso toze ko tambola na bamboka yonso to niati makolo surtout ya baindo même système na Angola no tele toze ko lala ndengo ze ko bimana tongo okuti bilenge batondisi ba mesa soko na bakuka soko na biloko nini même système. Afrique ze ko souffrir na lobi na yango déjà lelo. Lobiata, moko longwe na population, a commis dirigeant, a ko reproduire kaka inconscience oya kola kinango. Bako changer ba génération, bako changer ba dirigeant, bako changer ba dirigeant, pas ces ko persister po inconscience et ko demeurer. Bandeko ya mikili ya poto oyo toko solola na bango mwa malamu balobi na ngai ndeko Ndombele biso awa toko tika te ko s'attaquer na ba dirigeant poto mona ka biloko na bango awa ndenge bazé ko ya ko somba ba immeuble ba villa awa na mikili ya poto mais to mona ka ndenge peuple anyo kwa makakuna. Tes cahiers de charge. Charte de l'impérialisme. Banque mon côté a fait que koke bomba misolo dépensa 2 millions de monnaie. Ou on a l'opposo pembenda lobby. Yango dirigeant yonso. So ka joyi quelque chose. Akendaka ko bomba ngo na mikili ya poto. Bana na ye akei ko bomba na mboka ya assurance. Libota na ye akei ko fanda na mboka ya assurance. Pour awa ye moko te azé dirigeant, azé président de la République, azé premier ministre, azé nani, ayebi ke na génération oyo, mwana nanga soko akoli akozala futi. Te, biso bilenge to zwa conscience. Mosala ya soni ezalaka te. La preuve ane soko bobimi libanda misala yango bosalaka. Nakendaki na Angola na kuti bato mosu batekaka soko shorisho na mapa, awa lingaki kosala yango te. Mais soko salaki yango pe awa, oti je suis un malonga. Olingaki kako vivre. Te. Moto akei kolona akuti zamba. Akati zamba azelie kauka atumbi abandi ko balola mabele aze kolongola binkumu aloni aze ko surveiller milona abandi na pépinière aye ko bongisa ba plate bande soko nini wana yonso ye moka ko luka café ye moka ko luka sukali ye moka ko luka soko linyoko oya ko kenda ko lia na bilanga mais likia na yeze lobi na ko sala bilanga oyo ko monana lobi bilanga oyo ko bokolonga bilanga oyo ko lesa ngai mais biso bayindo to salaka nini te nakenda ko luka mbongo na église soko za mobola makasi sambela makasi mais est-ce que to tuna kapé bango ba pasteur bozwi na bango utaka na losam to bozwi na bango utaka ndenge exploitaka biso lelo boze komona misala na bango lelo boze komona misala na bango acteur pornographique Bacteur ya ba film ya porno.
bandakisa na bino lobby. Ne touchez pas à mon pasteur. Moto na moto sala nzambe na ye, nzambe ya prophète Kingandi. Donc soko oyeye pa na yete okozwa lobby côté. Ndenge ba exploiter ba poche ya bato, ndenge ba zeko exploiter ba nzoto ya bato, ndenge ba zeko exploiter ba se ya makolo ya bashi ya bato. Et pas ina bango bashi ya mabala bazete. Soko sepeli na yo, yenda ko transmettre yo onction. Donc je ne sais ko souffrir. Ba yebite nini basala. Bilenge ba yebite batambola ndenge nini. Confusion. Kuna babwaka ki mwana. Kuna basala ki boye. Kuna donc on dirait matière basala Lucifer badjo yango nde awa na Afrika précisément na République démocratique ya Congo. Okola mukate ozanga koyoka na commune boye babwaka ki mwana moko. Okola mukate ozanga koyoka kuna bakata ki moto. Okola nyonso wana ezeko tourner au moins de 15 à 30 ans biloko wana. Solution ko uta wapi. Solution ekouta wapi. Teto banda ko recadrer makambo te. Lobi ezalaki ba photo roman pour devier bilenge. Et même bango kaka na monde ya bolingo. Lelo ba sopeli bino ba série télévisée. Android lelo téléphone et pas ya bilenge. Ba téléchargement ya ba film pornographique. Je na zema kasite na kokenda koluka. Elenge mwasi ayoki soni na tambusa bitabe. Ngai penza nzoto na ngayo na tambusa bitabe. Eko simbata. Mayoki soni te amiteka ateka ka nzoto na ye. Abimana bato yo bayebani te. Outa wapi si faut payer $5 ebokei. O payer 5000 francs. Soko pe bando ko koma minuit azoi na no cliente akolingata échoué ataba 1750 francs duikaka. $1 a duikaka. Bokenda boleka soko ko sala 15-20 minutes okiti azen espoir akotwa lisusu mosusu. Mayoka ki soni kotia avocat na motu, ndunda na motu. Ayoki soni kolona. Mayoki soni te koteka bolumbu na ye. Ça se passe ici. Na Felika. Bato bazé ko mona moto akoloba te. Tout le monde plongé na ba distraction politique. Félix Alobi ako dissoudre le parlement. Ba répondre na Janine Mabunda. Kuna kinga kati fo ba panzana. Intérêt na biso na kati ya ba débat wana zenini. O ba bandaki le 24 janvier 2019 lelo si ba sombi ba immeuble basé ko somba ba terrain to lobaki na manaki eleki $1 million a sombi yango terrain. Peuple si asalini. Peuple sa combien madeso azali ko somba lobi na facilité lelo azali ko kokalisu ko somba yango te. Mais est-ce que bomituni na salaire nini moto na ina na ko kia somba terrain à 1 million a gagnaka combien pour dépenser yango. Boze ko ka makelele na tango yo bato baze ko sala mission ya conscience yoka bilenge bakangami makelele ko ganga ndenga ze wana nzala ko keta ko lukabilia na ndako te po biblia elobaki prier sans cesse. Bo souffrir to kabona po ya mokolo mwalelo etandeze ngonga esala biso pasi manaka yonso. Pour vous comprendre le niveau il y a inconscience ezé na bato. Botala kaka na YouTube na bino bato bozé na mikili ya poto na bato pe awa bakokota ka YouTube. Botala ba vue. Il y a des missions à caractère pornographique. Botala pe ba nombre de vues na ba émission oyo ezé ko luka conscience ya bato. Soko eleki mingi ezé 1400 vues. Soko eleki mingi ezé 1500 vues. Mais l'émission oyo fille moko zeko la kisa ndenge nini position nini umisaka bato soko nini 980 000 vues 1 million de vues na batata bakolo azeko ta l'émission wana mwana mokala kisa ye ndenge basala ka bolingo tango mosusu yo tango bandaki ko sala bolingo mwana wana nano bajo ilikanisi ya kobota yete te distraction de baba injecté yango ba pesi
engrais chimique, conscience, et c'est que souffrir na malnutrition. Biso tolobi, kimia, ya fumu kimbangu balongo pe bankoko, ezala na bino, tokutani lisusu na mbala ya sima pona manaka isusu. Matondo mingi.